Nous avons reçu une invitation pour se présenter dans le parquet. Alors, et je ne pense pas que je suis le premier et le tout dernier journaliste Tokendeki Poton Mekakoyeba qui est plaignant et afundi pour la likammonini. Ba répondre biso ba lobi boye. Mwana mboka maître Patrick Tinda moyeto yebisa yo ezali te esengeli o mema client na yo aya awa nde à ce moment okoyeba nani oyo azali bongo comme plaignant aussi makambo nini oyo bafundeli ye. Jusque là, c'est vrai, la justice, la justice, mais justice, en tout cas, tu es sur le canal malam. Makambo to sala awa. Tout ça tout simplement pour natiner la première labino information. Toujours risqué demain ou après demain, banana biso otokobota. Babenga biso babolole soki lelo to se prendre en charge de terre. Makambo ezala makambo ya justice, ezala makambo ya émission, ezali likambo ya koboma moto te. Mama na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo et sala 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pour l'opposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali liposo ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'excellence au rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et réalité. Certainement partout où vous avez l'habitude de nous suivre, vous qui ne soyez à partir de vos bureaux, nous vous saluons, vous qui ne soyez à partir de vos maisons respectives, en tout cas, nous vous disons infiniment merci pour une attention si particulière que vous accordez à cette émission. Partout à travers le monde, merci. Nous saluons que derrière la caméra, nous avons Gédon là qui est en train de manipuler toutes nos caméras. Clin d'œil spécial à Jordan Panzou qui assure la réalisation. Donc lui, il est au four et au moulin. C'est avec cette équipe que nous allons travailler aujourd'hui. Merci aussi à notre sponsor Yadjani Sita. Depuis Switzerland, un homme réglo et crédible. Oyo. À Pessibiso le Soussou. À occasion du Soussou qui est Makamwe Bele sur Kitoko Tobakisa. Et je penserai aussi au commandant en chef Blanchard Kadhafi. Mon vieux, Oza Mwanayo, Mwanabino. Donc en tout cas, Mokako soit Motama et là, Makamutu ezala bien pour Nabino. Donc l'incontournable leader, merci. Et Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci ma sœur pour tout. Je penserai aussi à Bandegotu Oyo Bazalara. On a pouvoir soutenir Bisso, Papa Félix, na service air depuis Goma. Parce que nous sommes très très suivis. Na côté à Goma, na Bukavu, Isiro, Itebero, Mwenga, Walikale. C'est-à-dire que Toza Penza, Kokota Penza na Mwa Mozindo. Kokota Penza et Kisangani également. Nous recevons plusieurs coups de fil.
et ben nous sommes à Lubumbashi également babengaka biso bo il est bello babengaka biso en tout cas de tout cœur merci beaucoup na bino surtout et surtout bandeko ba ko soutenir biso yona noza abonné à la nouvelle tendance télévision qui ne ko s'abonner rapidement cela s'est fait et c'est fait aussi gratuitement puisque ezali awa ezali rendez-vous to salaka to présenter bino musala na ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso. Aujourd'hui nous allons recevoir notre invité mais avec avant de le recevoir je crois que tu remets un peu pour Zala direct Nabino ba oyo botala kabiso. Alors si nous parlons le même langage que Jordan Panzou, je crois nous allons marquer une petite pause musicale, question tout simplement d'écouter cette chanson Reconnaissance signée Alain Délé, voilà donc votre humble serviteur. Donc suivons et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer l'émission avec ce Tolan. Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors continuez à aimer la chanson, faites des commentaires. C'est vrai que le clip n'est pas encore disponible, mais très bientôt, nous allons vous faire découvrir aussi les clips de cette chanson, Reconnaissance, Dieu qui nous a guéris, Dieu qui nous a sauvés, Dieu en qui nous croyons, en tout cas notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons infiniment merci pour l'agneau surtout à Salé Libiso. Après, Koleka, na période où il y a empoisonnement, en fin de compte, on ne peut que lui dire merci pour l'agneau surtout Azosa Labiso. Ok, nous avons Maître Patrick Tinda qui est avec nous sur ce plateau, avec qui nous allons toucher plusieurs points. Toucher quand même invitation. Il y a un humble serviteur Nabino, c'est-à-dire nous avons reçu une invitation pour se présenter dans le parquet. Alors, Tokoye bat pété, Likamounine, Obsotosali. Jusque-là, c'est vrai, la justice, la justice, mais justice, qui est allée, on a pour na kozong sa moto na moto na esika nae. En tout cas, tu qui est sur le canal malam. Donc, tu remets au sol, on a yé. Maître Patrick Tinda, bonjour. Mbote mwana mboka. Il faudra souligner que Maître Patrick Tinda, Azali président, il y a fondation Patrick Tinda, Fonpat. O déjà et sali mikolo penda ambula eko bunda pona tina na kosunga bande ko na biso ba 2 minutes bande ko ba na difficulté na kokoso et vous avez déjà enregistré plus de 1800 personnes au déjà bobimisi na kati ya bolo ko na prison centrale ya Makala kolongwa pena wana to koloba susu zali ki moko ya ba communicateur ya MLP et vous allez parti à mon amboka honorable Frank Diongo kolongwa susu wana o yali susu moko ya ba oyo babundelaka bako bunda, c'est-à-dire moko ya ba politique na kati ya mboka na biso. Alors Maître Patrick Tinda bonna nous sangona ya Fonpat parce que Fonpat ndé yango pene ko sala makambo mikolo tout le monde en parle, tout le monde en a prison batu bako lobela Fonpat kasi boni bonna nous Fonpat. Merci beaucoup ndeko journaliste bongo ya mboete na limbola na bokebi na motuna na yo na lingi na pesa ba imboka bandeko na ngai o bazwi bongo libaku ya kolanda émission na yo na pesi bango mbote bisika nyonso bazwami esengeli pe bayeba ete oyambi bongo mwana mboka Maître Patrick Tinda Mongali Bonga
Mwana Okata Ongolo Ogbucheche. Ndeko journaliste Mwana Mboka Maître Patrick Tinda o Baimboka Bakolanda. Ndengo lobi omikosi te nazali solo moi politique ya mboka na biso nazali pe ndeko journaliste activiste ya droit de l'homme oyo na keli bongo fondation oyo bengami na kombo na ngai oyo kosala makambo ebele na niveau ya ba prison na biso tobandaki na makala bientôt toko kita na ndolo bongo makambo nini oyo biso toko sala ndeko journaliste na fondation ya Maître Patrick Tinda toko sala makambo ebele entre autres sima ya komona na prison na biso ya makala ba irrégularité ya bandeko na biso batondi bisusu bakomi bongo ba moribond pona kolia ezali malamu te kisi ezali te bako kanga bandeko na biso bako bwa kaka bango bongo na prison lokola banyama ndetala souci o elataki ngai po ete na prêter bango main forte et na kopusa na pene na bango bayebisi ngai makambo oyo bakokutanaka na yango mosusu akota asambaka te ndeko journaliste alors que loi na biso elobi ete soki botie bongo maboko na moto oyo balobi ete abuki bongo mibeko esengeli ete bosambisa ye soki esengi ete okatela ye etumbu bokateli ye etumbu e sima ya kokatela ye etumbu esengeli ete bon notifier ye bongo jugement na ye bongo baka ya irrégularité ezali ebele moto depuis bakanga ye asambaka te bakatela ye etumbu ba notifier ye jugement na ye te na prison po ye ba ete ba condamné peut-être 3 mois ou bien 6 mois okomona moto ndenge wana sali peut-être 8 ans 5 ans aye bakate te ba condamné ye 3 mois misusu ba akita ye ba ye bakate ke ba akita ye jugement ezali na niveau ya tribunal mosusu ekota nango na ba archive moto akonyokoma ayebi te ete batika ye bongo tala souci oyo elataki ngai comme étant un vrai congolais oyo azali na souci ya bandeko na ye ezali kaka te politique oyo tokosala tolobaka na télévision mais aussi eloko nini oyo comme étant moi politique et puis activiste à droit de l'homme na tondi samaki bongo na souci ya ko prêter bandeko nanga main forte puisque ndeko journaliste sengelo yeba ete na Biblia verset oya Actes des Apôtres chapitre 3 elobi boye ba apôtre ya Jésus babandaki bongo kokota bongo na temple bamoni moto oyo abukana makolo abandaki bongo kosenga misolo tango amoni Pierre na Jean ye akanisaki ete bakopesa ye misolo puisque asengaki batali balobi tozali na misolo te ya kopesa yo mais oyo tozali na yango nde tokopesa yo telema zwa mbeto na yo pe kende ndeko journaliste mwana mboka Maître Patrick Tinda mongali bonga mwana Okata Ongolo Ogbucheche alobi atali alobi azali na nini pona kopesa ba imboka bana mboko ba konyokwama oyo monsieur Kabila na régime na ye ba nyokoli ba imboka ndeko journaliste Natali na lobi ba imboka ba konyokwama bongo bandeko na ngai o bazali na ba prison o ba ko continuer konyokwama bilei ezali te ba komi le quoi ba moribond. Qu'est-ce que je peux donner à mes frères là, à mes frères et sœurs qui sont dans des prisons? Natali na lobi na zali na misolote ya kokende ko leisaka bango mikolo nyonso bongo ba souci na bango par rapport ya ba dossier na bango oyo ezali en souffrance. Ngai comme étant Moïse juriste on a yebi bongo mibeko nazali pe avocat, est-ce que na ko prêter bango main forte te talatina
et ça là qui est na kela bongo ONG pour na prêter main forte na bande ko ngai o ba komi lela ba zangi bongo bato puisque bande ko ngai ba avocat nyoso te bazali na motema o nga nazali na yango nde na prêter bango main forte to ko bundela bango to misusu asambaka te kaka peut-être pour na $10 ou $20 pour ba benga plaignant na ye puisque il y a des dossiers où esengaka été ceux qui bakangi yo il faut plaignant na yo comme ba dossier à viol il faut plaignant na yo aya pour ba confronter bino mutu mususu wa umeli asambaka te likolo ya $10 dossier sali ngosu une année 2 ans asambaka te puisque bazuzi balingi ete victime na ye ou bien plaignant na ye aya pour ba confronter ba ye ba vérité batami côté nini bongo tala mayakambo toko sala toko litepe pour na ba viol o ya lokuta vu que monsieur Kabila na FCC na ye ba plonger mboka na pauvreté moko exagérée bandeko bazali na moyete ba komi bongo ko commercialiser viol aujourd'hui est commercialisé peut-être éviter na ko ebisa me ba imboko ba kolanda biso viol lelo est commis commercialisé bandeko na biso ebele o bazali na makoki te ba komi bongo ko commercialiser infraction à violence sexuelle ceux qui ba moni papa moko na quartier azali na mwa misolo na ye o mona ba monter ba boutique infraction à violence sexuelle comme lelo viol est commis il suffit kaka ba funda yo que o violer mbala moko ko kanga prison bongo ba papa ba père de famille ba tondi na prison misusu asambaka te to ko bundela bango na makambo ya ba dossier na ba violence sexuelle lokuta et puis to bimisi ebele ba image ezali ba preuve ezali je pense que au côté après ba imboka ba landa ba mona makambo to ko solola na yo ezali ma sécurité mais ezali mambo ya solo oyo fondation ya maître Patrick Tinda ngai moko furo mula na ko sunga bande ko ngai oyo ba tondi bongo na bisika ya passe. Merci beaucoup maître Patrick Tinda. Nous allons ouvrir une parenthèse quand même pendant ko fongola ba tout moi mamika koyeba ba mnenge ko tambola parce que dernièrement bande kwaza ebele o batala rabiso je crois que depuis un certain temps toko vivre donc nga ona ko lobela bino je traverse une période de menaces au fait. Période où on appelle et kokota où on reçoit des appels de menaces ou batuba kolinga je ne sais pas les logo nini on va reprocher biso mais je crois que nous sommes impartials nous sommes en train de faire notre travail et pe mutu moko ta oki ko bangisa mutu to atele mela mutu ke yo ko sala boyete c'est-à-dire par rapport en parlant de ce que nous avons comme exercice ya bon sala to ko sala yango ko landisa mana ndenge éthique na déontologie et kotinda biso. Alors nous avons reçu une invitation et Seigneur qui s'est présenté na parquet. Alors alors je me suis dit Tobé ngana no maître Patrick Tinda lokola ye azali moko ya bato azalaka très souple akende aki se présenter toyeba quand même ceux qui likambo eza nini nani azali plaignant pe ba ko reprocher biso na nini. Alors maître Patrick Tinda qui je crois que akomeka ko expliquer biso ce qui s'est passé réellement. Alors je vous avais dit depuis la semaine passée makambo to ko sala awa tout ça là tout simplement pour atteindre la pomemela bino information ceux qui mutu aye ko contacter biso il y a des conditions autopé ça mutu ceux qui mutu à remplir ba conditions na biso et qui a pesi ozali par na biso ozali droit na biso to kozwa mutu to rememai awa en matière d'information lorsque mutu aye azana information akolobela et loko par exemple akolobela libota na ye biso tozali ba membre effectif à famille wanati biso toyebi libota na te on sous-entend yende mutu aza na maîtrise ya matière oyo ya memeli biso o aye pona partager na bato tango ko partager ce qui est na mutu po aza d'accord te na makam onde ko lekaki na plateau ayaki koloba ezali na auto bengaka droit de réponse c'est-à-dire mutu ayebi que possédant des éléments contraires ya oyo mutu lekaki na plateau alobaki ye pas na droit ya koya kozonga na même plateau koya ko éclaircir comme ma lumière sous na makambo ekoleka. Dans ce qui concerne le dossier à makambo ba famille ya bato j'avais dit ça l'autre fois makambo famille ya bato eko concerner kaka ba famille wana biso to ko sala musala
Et je ne pense pas que je suis le premier et le tout dernier journaliste au Akoki Koyamba Moutou, avec Olobela Makamoto et Libota Tuanani. Il y a l'émission également de Gonabiso Blaise Maka. Oh, et les cas qui awa. Je pense que bon mon qui émission un frère Blaise Maka. Pour la bande de Botala, ce soit Botala qui a monté, Boki Botala émission il y a frère Blaise Maka. Oh Aimba orphelin. Toyamba qui ndeko awa na plateau. Toyamba qui zai atutala qui émission Anjili. Voilà. Na église na ye. Boki Botala émission na boko mona neni émission et les kanaki. Cette même émission également crée des problèmes. Bappé les bandits Kokota, bappé les bandits Kokota, bappé les bandits Kokota, bappé les bandits Kokota. Et Ndeko Blaise Azali Aki Moko Abengsa Ibiso to Keto sa l'émission. Après si Biso Oya Oka Kopé sa Biso parce que ça y a Biso. Yé Asali Moussala parce que la chaîne elle est commerciale. Aleki Awa, Aleka qui une émission, à lobby Makamwe Kota la Yé et concerné carrière na Yé. À ça l'émission, on a sous émission, émission Kota en ligne, émission et créa Makambu et belé et comment Makambu ba menace. Alors, on a commis tout dans la race Mboka. Droit de réponse, il y a certaines personnes qui ne sont pas mesures, il y a que ça la droit de réponse. Na place à Koleka, Azo préféré peut-être à l'écananzela et journaliste. Journaliste n'est pas ko subir ba menace. Journaliste, je ne sais pas. Par les journalistes, c'est ça, nini na kati ya makambola. Nous sommes impartials au milieu du village, na lobango awa. Eza la makambo etali makambo na Koffi Olomide. Natikala ko loba, natikala ko memaye te na fondation ya Maître Patrick Tinda, non. Ezali bango moko nde bakendaki vers fondation et qui est prêté bango main forte, basali pe makambo na bango. Moi je ne suis pas là, je ne peux pas interdire Maître Patrick Tinda to libota ya ndeko keno bosala boyete nga naza wana te za makamnanga te talinga te. Moi je fais mon travail, je respecte éthique na déontologie à musala nanga suka nango na sukeli wana le reste est à la makamnanga te. Alors invitation jusque là on n'a pas encore une lumière sur ça parce que dose la sousou ne Maître Patrick Tinda a orienté biso parce que de ça on te fait ça qui na maboko na e ameka un peu kolandela biso. Togoyeba, qu'est-ce qui se passe? Qui est le plaignant? Bon, jusque là, plaignant, Togoyeba pété. Mais ceux qui vont au monde à Keno, Tokei, Tokena, na Maître Patrick Tinda, et Togoyeba Maramukuna. Ceux qui Togozong, malam. Ceux qui peuvent Togozong à pété, malam. Donc, mais, nous surtout, Ezali, pour commémorer nos informations et surtout encore, kotika la kaka na musala ou ko respecter musala na nenge et sengeli. Maître Patrick Tinda, je pense que vous étiez toute l'accès à une invitation bandeko baimbo ba kota la yo so ki ko expliquer biso likambo ezali nini parce que jusque là to ko ba pété nani azali plaignant nani o azana besoin ozo reprocher nga peut-être na mabe to ko ba pété. Oh merci beaucoup mwana mboka ya morali mbola na motuna na yo na lingi na loba liloba moko na baimboka nyoso oyo bakotala biso. Je pense que ezala ba journaliste ezala biso ba avocat, je pense que tout ça là presque musala moko. Avocat a défendaka bongo ba intérêt ya client na ye. Journaliste soki ba ye komona ye po ete asala na moto oye komona émission soit à ko revendiquer droit moko quelconque journaliste a koboya te ezali mosala na ye bongo ngai comme étant avocat pe soki moto aye komona ngai po ete na salela ye mosala ou soit na sunga ye na maye makambo oyo azali na yango na koboya te po ezali mosala oyo na lapaki ndai po ete na sala po na intérêt ya bandeko na ngai. Et je pense que par rapport ndeko ndele ya préoccupation na yo maeba imboka basengeli bakanga par rapport à invitation lorsque justice invitaka moto bato ebele bazalaka bongo na bobangi po ete ayebite nani oyo
akei ko se plaindre contre ye. Bongo par rapport à l'invitation à ndeko ndele pona ba imboka o bakolanda biso tokendeki po tomeka koyeba qui est plaignant et afundi pona likambo nini ba répondre biso balobi boye mwana mboka maître Patrick Tinda moye toyebisa yo ezali te esengeli o mema client na yo aya awa nde à ce moment okoyeba nani oyo azali bongo comme plaignant aussi makambo nini oyo bafundeli ye puisque il y a quelqu'un qui ko se plaindre to éviter est-ce que ezali par rapport ya ba émission oyo ya kosala oyo azali bongo comme église au milieu du village est-ce que ezali makambo mosusu bongo je pense que na mikolo mizali koya nde baimboka tokozonga lisusu liboso ya etando eke po toyebisa bino makambo oyo bafundeli ndeko na biso alendele ezali nini est-ce que ezali par rapport ya ba émission oyo ya ndeko Blaise Maka soit par rapport ya émission oyo asalaki na mwana ya Kofima par rapport à ça na koloba boye ndeko banabo oyo ayaki komona ndeko alendele po ete aleka na etando eke par rapport ya badroit na ye oyo amonaki ete azali bongo victime ayaki komona journaliste po ete basala bongo émission et basalaki émission ndeko alendele amoni ete ye azali justice te ye azali avocat te nde atindi famille atindi mwana banabo bokende koluka baye basala makambo wana puisque avocat nde akoki komema yo esika oyo baki kozongisa yo na badroit na yo makambo ezala makambo ya justice ezala makambo ya émission ezali likambo ya koboma moto te tango moto alingi azonga na badroit na ye akokende komona avocat komema ye na justice et puis justice eboma mutu te maye ndeko banabo ako revendiquer ezali bo ba fait moko civil ezali fait pénal te oyo bakanga moto batia ye na boloko bakoluka bayeba est-ce que ndeko na biso Koffi Olomide puisque ndeko Koffi Olomide pe fois ala akoma bongo tranquille puisque mwana wana ako tangaka kombo na ete bayebisa ye te yende tata na ye soki ndeko Koffi Olomide alingi yeba vérité mais c'est simple tango ndenge to saisir justice na niveau ya justice ndenge na lobaki na émission passée bakosala aden po atika pe ndeko na biso Koffi Olomide artiste na biso oyo tozalaka bongo fier na ye atika ye kimia donc je pense que c'est simple tozoloba te ke ndeko na biso Koffi nde afundi yo tolobi pe te ke ndeko Jean-Marie moto afundi yo mais tokoloba kaka ke justice ezali wana mpona kozongisa bato na badroit na bango soki ndeko Jean-Marie Lukulasi amonaki ete atutisamaki peut-être une émission comme olobi akoki koya peut-être asala droit de réponse soit akoki koluka ye moko ndeko Blaise Maka aloba ndeko na ngai likambo ezali nini puisque nyonso babongisaka donc je pense que maimata libongo invitation na yo je pense que il faut avoir courage donc il y a un niveau à parquet ou répondre justice et bomaramututé ce qui est allé par exemple par rapport à des missions yozo sala je crois que tu as niveau de justice donc c'est un peu ça. Merci. Par rapport à Moutouna. Merci beaucoup, Maître Tinda. Mais je crois quand même tu occupé quoi parce que tu as anticipé le coup là autour le dossier il y a beaucoup de sikanini. Depuis qu'il est confirmé, il y a des gens qui est un peu arrêté. Des journalistes, tous allés jusque-là, dans l'état d'urgence. Ma procès qui est suspendu, mais comme ils ont je crois d'ici semaine au Banda, puisque ici sous 15 jours, donc tala, ce qui m'a confinement, il y a état d'urgence ici, je crois, nous allons saisir officiellement
le tribunal de paix ya Kinshasa Gombe pour être tout déposé bongo assignation na biso oyo ya mwana ya ndeko na biso banabo ya koluka bongo ayeba tata na ezali nani puisque ba yebisa ye que tata na eza Koffi Olomide bongo ni loba une émission passée que mibeko ya mboka na biso code de la famille et pesi bongo ndingisa et pesi droit été akende ko saisir au tribunal de paix pour na ko luka pour na recherche ya paternité. Donc c'est un peu ça. Je crois d'ici là toujours saisir bongo tribunal de paix ba robenga puisque même biso tozali consulter to lingi to eba est-ce que zali ndeko Koffi Olomide ndazali puisque to iko lobaka ka boete ndenge basali net kokokana na ndeko Koffi Olomide to ndimisa ndeko Koffi Olomide mwana wana na makasi yango biso comme étant ba avocat to lobi to kende na justice atala vous êtes ko imposer biso ba avocat ko imposer ndeko Koffi Olomide test ya dente mais justice au moins qui na dossier ak ndeko Kamere ne ba benga ki me ba gouverner à banque centrale ba ya ki devant ba justice puisque justice ba sala kana ma se quitter tant qu'on va benga ndeko Koffi Olomide devant la justice il va répondre et so ba justice ba ko na ko tout ba question ba moni ke ko quitter ba ko senga test ya den. Merci beaucoup, Maître Tinda. Alors, je crois que nous allons fermer cette parenthèse. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez, faites des commentaires par rapport à cette vidéo et cela nous fera énormément plaisir. Maître Patrick Tinda, moi, politique, tous sont même dans casquette à politique parce que la République démocratique du Congo traverse une période de pression. C'est vrai que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est là en train de se battre à ce que Moka Ezonga Penza na Nenge et Sengeli. Parlons d'abord de la démission parce qu'il y a eu une pression derrière moi na Mboka Tunda. Kasi résistance ezala ki bande kwa c'est bande ko tia tembe kuna bakosimbate wa komeka komona kasi en fin de compte d'autres olanda message na ndeko en fin de compte affléchir pe andimi ko démissionner. Réaction na. Merci Baimboka bola nanga na bokebi. Ndeko journaliste na koloba boye puisque hier il y a une année passée mwana mboka Franck Diongo o nazali bongo conseiller juridique naye et puis avocat naye et puis communicateur ya parti tango abimaki na boloko alobaki boye alobaki libala ya FCC na kashi azali contre. Et après quelques mois ya kobima na boloko tango azui bongo bakisi tango nzoto ekomaki mwa kolongonu ndeko journaliste to salaki bongo ronde to kendaki komona bayi politique bayi opposant to monaki ndeko Fayulu to kendaki pa ndeko Mozito to moni bayi politique nyoso oyo bazali bo ba opposant ya monsieur Kabila pona koyebisa bango boye alternance salami na mboka na biso ma eza la manière oyo alternance yango salami même si ko ima ezali mais ndeko Franck Diongo ayebisi ba opposant ba sia opposant à monsieur Kabila alobi na bango boye la menace qui pèse sur le pays est plus vaste que nos ambitions. Tout c'est dépassionné. Totia maboko na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali congolais a reçu koboto la bongo signature ya mboka na maboko ya monsieur Kabila to combattre yete ndeko journaliste mwana mboka Fayulu peut-être azui soki akozwa libaku ya kolanda émission oyo andimaki te maye mwana mboka Franck Diongo oyo azali bongo prophète politique ya mboka na biso ayebisaki bango nyonso ba ancien opposant ya monsieur Kabila oyo bandimaki ezalaki kaka papa na biso Diomi Ndongala ndeko na biso papa na biso mwana Ntsemi et puis na mwana mboka j'oublie le nom oh ya Kasangulu nani Jean-Claude Vwemba. Jean-Claude Vwemba bango misatu wana bandimaki ete bako s'opposer à mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi te
et ayebisaki bango boye mwana ya koi azali koi to pesa confiance na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asololi na ye azwi temps ya kosola na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme état prophète politique akomona te esika moko oyo Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akozala bongo comme marionnette à Monsieur Kabila ayebisi bango mais bayokaki était aujourd'hui Monsieur les journalistes baimboka ba kritika ki bongo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pona koloba ete azali bongo marionnette ya Monsieur Kabila tolobaki na ba etando eke ete kozala passion ezali kozala lâcheté kozala passion ezali kozala zoba te aujourd'hui baimboka bakomi ko comprendre petit à petit bakomi ko rejoindre mwana mboka Franck Diongo ete maye alobaki ekokokisama ayebisaki bango ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akotrahi ba Congolais te Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aye pola kofandisa bongo état de droit ndeko journaliste sengeli oyeba ete na Biblia baloba la justice élève une nation tala souci oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali na yango toko sala jalelo na ete mais toko tala moto oyo akoki kolongola mboka na biso na dictature mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali président oyo aye pona kofandisa bongo état de droit bongo mboka na biso po etelema ekosenga ete mibeko ezala likolo ya bato nyonso bato baso ndeko journaliste pona kozongela bongo motuna na yo tomoni Monsieur Tunda ya Kasindi lelo a démissionné hier ndeko journaliste moto akokaki kondima te ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akoki ko imposer na FCC makambo pe batosa ba fraîchir aujourd'hui ndeko journaliste tango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azalaki bongo patient a patienté trop à lobby niet plus rien ne sera comme avant aujourd'hui na ka FCC bako lenga bako trembler tomonaki Tunda koloba ete ye akendaki tango ba interpellaki na justice tango balobi zonga nano ndako opema makambo esili te bango bachantaki bongo la victoire kolongwa na ye na justice tango basisi koyoka ye balongwe bakei na parti na bango pona komela bongo ba champagne koloba ete ye mei oyo ndeko Tunda lobi ye mei tango na bengi alobi na ngai ko bangi loko te biso nde toko pesa bongo ba loi eloko ekosalama te ndeko journaliste tokanisaki ete ye mei pe akoloba na ye ke akoimpose ete Tunda a continué ko assister na conseil des ministres tomonaki tango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwaki bongo ba meko azwaki ba décision ete plus question akoki ko nyata makolo na ete na conseil des ministres tomonaki yango neti maseki mais aujourd'hui Monsieur Tunda amoni ete place na ezali sous na gouvernement te bongo asibi humiliation moko oyo depuis abotama nano amona yango te akoya waya libanda ya conseil de ministre ko sala manakati ya ko waya ka libanda alobi mais oyo makamoni ninga na akomona ndeko journaliste a réfléchi abenga ye mail téléphone e koleka te alobi quelle humiliation ngana kanisa kineti ye mail ndazali na pifo ye moto akozwa ba décision nzoka ye mail azali sous na pouvoir te
nde à comprendre ete pouvoir ici et kat ici nde na soni wana pe na pression akei bongo ko déposer démission na yepe oyoki olandi courage même ya ko féliciter yemeyo ya proposaka ye comme vice-premier ministre de la justice et garde de sceaux ezalaki te atangi kombo ya bato ye a remercier mais abosani yemei po ete à comprendre ete yemei azali susu na bokonzi te azo appartenir dans le passé nde omoni a félicité mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na premier ministre bongo ndeko journaliste baimboka bazala bongo kimia makambo mako tambola malamu bientôt tokokota na état de droit oyo ameki kobukami beko ya mboka bakokanga ye azala nani azala ministre azala PDG bientôt ndeko journaliste ba égyptien o tokomona o bako waya kana mituka tokomona bango lisusu te. Les Égyptiens que vous les voyez, vous ne les verrez plus. Tokomona bangote, Maître Patrick Tinda, prénom marche organisée par Bandeko Nafso IDPSP, Wazaki accompagné par Bandeko Ebele, parce que Zaki a eu de PST, il y a eu plusieurs partis, peuple, tout le monde a une population qui pena full les Zaki Simana Bango. Kasi, Makambo Kosala Manakati a marche wana. Touibara quand même, dans l'époque il y a Kabila, marche wana Salama, il y avait de pertes de vies humaines. Kasi awa tout le monde lisusu marche salami lisusu bandeko su baimboka lisusu bakufi na kati ya marche wana réaction na yo par rapport à déroulement ya marche wana ndeko journaliste na koloba boye tango na lobi ete ba égyptien bokomona bango lisusu te na koloba pe boye par rapport ya motuna na yo maye bokomona ko empêcher ba marche oyo monsieur Gentini Ngobila oyo akokanisa ete tozali nano na époque ya monsieur Kabila alors que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ako garanti puisque tozali na régime ya information monsieur journaliste tozali na régime oyo ya kosengaka autorisation te maye bango balingi basengeli ba manyola pe bakanga régime ezali ya information marche oyo salami oyo baimboka bako telemela bongo monsieur Malonda ndeko journaliste ezali na tina baimboka bazali babolole te ndeko journaliste bamanyoli bamoni ndenge élection wana salami oyo esali ete babimisa bongo monsieur Malonda front de l'équipe tomoni batata na biso ya molimo kobendana tomoni représentant légal ya église kimbangiste koloba ete bayebi kandidati ya Malonda te Malonda abatami bongo sima ya FCC ndeko journaliste ndetala kanda oyo ezwi baimboka baimboka balobi mboka oyo ezali mboka ya biso nyonso tokoki kotikela FCCT a manipulé comme hier appuyé misolo ya ekolo à corrompre bongo nous présumons qu'il y a eu la corruption puisque précipitation et salami était bapona bongo monsieur Malonda na basoni kafuta na ba église orthodoxe na ba misusu tomoni yango suspect. Mais réaction ya Soni Kafuta ça quand même contraire na makambo ba koloba awa ndeko journaliste zelana cité bongo na olimbola na motuna na yo et pesi ba imboka kanda et puis assemblée nationale oh soit disant ba imboka moto batinda bango ba député oyo nanga pesa bongo na FCC majorité numérique ndeko journaliste ba imboka ba moni ndenge ba entériné bongo candidature choix ya Malonda oyo sala maki de manière farfelue de manière burlesque et tarabiscoté baimboka batomboki yango moni tina ya marche ba informé ete tolingi to marché par rapport ya choix ya Malonda baimboka balingi yango te ndeko journaliste par rapport ya babavi o salami bandeko na biso ba policier o ba ko comprendre te ete bitumba o biso ba politique to ko bunda
bitumba oyo ba politicien ba ko population ko bunda ko telema pour manifester mécontentement na ye ezali oyo ba ko betaka bongo manduki ba ko landa ba commandement ba ordre mal donné. Je pense que des journalistes ba plainte déjà ba ndeko na biso ya IDPS même biso na MLP puisque garde du corps ya mwana mboka Frank Diongo pe azwaki masasi to si to saisi bongo auditorat pour être ba sala ba enquête ba yeba nous avons déposé plainte contre l'inconnu ba yeba qui était à la base. Mais la police a fait son travail parce que ceux qui te la police tout ça la même part de choses. Tout le monde baka c'est ça la mikuna bande comme ça ba ko la kutu bilo na bango ba piller yango ba yibi yango pendant que marche bandai ko salma. Je crois que la police devait aussi réagir face à ce genre de comportement. Des journalistes marchent zalaki bongo pacifique. Marche ezalaki pacifique mais kobuka pe tango balongwe perdre ezalaki pe pacifique landanga na bokebi mwana mboka tango bandeko na biso puisque bandeko ya IDPS bazalaki côté ya limité na échanger tango bakomi na 6e rue na siège ya PPRD bakutani na bandeko oyo bakabolaki bango ba machette pour être basala bongo résistance. Des journalistes nde omoni tango babimi na ba machette nde affrontement wana esali ete epesa bandeko ya IDPS bazali bandeko ya IDPS bazali babololete que dans les vides wa banabo ko buka kosala mai basali ezalaki na kanda ya komona biso to kosala marche pacifique mais comment parti oyo ezali na perte de vitesse oyo bientôt balingi bakende baya ko menacer biso boye nde esalaki ete ba comme bande kwa IDPS bazalaki ebele ba wana oyo ya PPRD bazalaki bongo moke puisque moto apesa ba confiance azalité par rapport nde ba piller misolo ekolo nde omonaki ba échauffouré wana salamaki oyo tinda epesa ki bongo kanda na bande kwa IDPS pour être ba salama et basali. Je ne sais pas s'il y avait des infiltrés où ils arrivent à négocier des IDPS là, je n'ai pas vraiment de précision, mais apparemment il y avait des infiltrés. Apparemment il y avait des infiltrés. Sony Kafuta qui est également victime. Est-ce que tu as Sony Kafuta peut aller des journalistes ils arrivent à acte au biso tozo encourager tes mains. Des Sony amituna ba mituna pourquoi comme elika kaye maema soto ko sala ba comportement na biso. Des journalistes yango e ko futa biso. Soki ndeko Sony azalaki bongo impartial na choix ya président ya Seni, je ne pense pas que baimboka balingaki basala mai basali. Maître Tinda, vous avez suivi le général Sony Kafuta, vous l'avez suivi. Je crois que azaki pe clair na ba dire na ye. Kozala clair na ba dire ça veut dire quoi? Cela veut dire que on va pas ko taxer ba ko accuser, ça dit pour na ye asa responsable na ngote. Ezali église catholique d'après ye ezali bandeko oyo ezali nani abeshole cardinal bangone bayali batu o bayebi makamni ne selekana na kati. Des journalistes na koyebisa yo boye. Il faut ozali journaliste ya mayele o na respectaka et sengeli o analysaka même ba propos. Je pense que Olani ndeko Sony wana kaka o akoloba akobwa kabal na kaya église catholique na ECC. Okoyo kaye ako réclamer misolo na émission moko yuti koleka ya bandeko na bino akoloba ete akendeki na présidence ba pesi misolo te comment présidence eko benga ba pasteur ya minene ya mboka et puis il a bénéficié kaka na kosuba masuba ya kendeki be kosuba bongo oye loko ya bénéficié nango na présidence ezali kaka ndenge akendeki kosuba komona kitoko ya esika ya subaki bongo esuki kaka wana eloko moko ya bénéficier nango ezali te bazongisi bango sako pesa bango carburant. Ndeko journaliste moto ya modèle wana est-ce akoki ko critiquer batata na biso ya molimo oyo basali makambo ebele oyo topesaka bango limemi yanga moko nazali moi catholique. Ndeko journaliste église oyo jusqu'aujourd'hui tokoki ko pesa bango moi un peu crédit ezali mingi
batata na biso ya molimo wana ya catholique oh ye monsieur Soni kafuta ako oyo ako réclamaka misolo ako critiquer bango ndeko journaliste est-ce que moto ya modèle wana ndeko papa na biso Soni akoki ko critiquer ba sango pe batata episcopo oyo basala bazali na souci ya ekolo bazali na souci ete makambo etambola na ndenge longo bani. Je pense que baimboka bango moko ba juger comportement ya monsieur Soni et puis oyo jusqu'aujourd'hui malgré baimboka bakoloba bakotelemela choix wana ya koloba ete ndeko Malonda bavotaki ye na plus na 6% 6 sur 8 6 voix sur 8 donc choix ya monsieur Malonda ezali bongo valable malgré ba décès autokomona malgré ba manifestation pacifique ba marche ye ako insister pe akoloba koleka kana betando eke pona koloba ete akomona ba imboka ba bolole akoloba ka ete choix ya monsieur Malonda et salami na ndenge longo bani. De journaliste je pense que ce qui choix ya monsieur Malonda et salamaka na ndenge longo bani batata na biso représentant légal ya église qui mangiste alingaki aloba te ete choix wana bango bayebi yango te tomoni tata na biso ya molimo balongoli meme moto oyo bango batindaki po a représenter bango na niveau ya organisation oyo esalaki ete babimisa bongo président ya seni balongoli ye baraplace mosusu etalisi polele ete mwa akanyaka etambolaki. Merci beaucoup moi Mboka Tinda. Prenons quand même je crois le tout dernier point à aborder parce que toi makambo ebele autour ça là. Alors la série de marche continue. La Mouka a la marche. Bandekopé à PPRD FCC. On peut pas aller la marche pour soutenir le fonctionnement et l'institution. Nakota la makambo togo le kanakati ya mboka lelo. Tolandi tweet ya mon mboka Jean-Pierre Bemba. Tolandi mon mboka Martin Fayulu. Na makambo quelle analyse en train de faire quelle analyse au kiko sala nakota la comportement et acteurs politiques face à la crise que traverse notre pays. Des journalistes aux alim moto ya maele tango toko analyser otuninga motuna oye ko tombo kisangai mwana mboka maître Patrick Tinda pe ko tombo kisaba imboka ndeko journaliste olobiete bandeko na biso ya FCC balobi bango pe bakosala bongo marche non pas pour contester choix ya monsieur Malonda oyo peuple congolais mobimba dans l'ensemble bako boya bako telemela mais bango balobi bako soutenir ba institution ndeko journaliste. Je pense que aux ali moto ya maele aux ali moto ya boanya okoki ko sala examen de conscience nanya lingi peuple et puis nanya lingi peuple te ye ako soutenir ako sala marche non pas pour na dollar ndenge mati ye ako sala marche bango bandeko ya FCC bako sala marche non pas pour na souffrance ya peuple bako sala marche non pas pour na ndenge misala ezali te na ekolo bako sala marche te na ndenge ba congolais bako nyokwama souffrance eleki makasi batata bako defaka ba mapa pe bako kimaka ba mama ya mapa na tongo mais bango balobi basala marche pona ko soutenir ba institution. Est-ce que bazali na intérêt ya peuple et talisami polele ete bazali na souci ya peuple te bazali na souci ya mabumu na bango bazali na souci batondisa bongo mabenga na bango etalisami polele ezali ya kobomba te. Institution ça veut dire quoi? Bango bako soutenir institution pour bayebi ete bazali bongo majoritaire bazali na ba ministre 75%. Bongo cash azali na mwa ba ministre kaka moke bamoni ete aliro makambo ekokende bazo risquer peuple à se prendre en charge à benga na bango na ekolo
ndetala bazali bongo agité balobi non biso pe tokotika la boete to sala marche tokotala okotambola na ba caméra na yo otala marche ya bandeko wana ekozala na bato boni. Je pense que ekozala na bato ya kotanga na misapi puisque peuple ayebi nani azali à la base ya souffrance na ye. Peuple ayebi moto nini oyo asala ete bazala na mai te, alors que les journalistes mai ezali partout. Tambola na Kisasa okomona ba commune ebele mai ebimaka lisusu te. Tambola na Kisasa toko pesa courant na mboka bapaya mais pas na biso moko wa courant ezali te. Tambola na caméra na yo okomona ete mai maître Patrick Tinda koloba ezali ya solo. Ndeko journaliste bongo baimboka balingi ba se prendre en charge. Balobi plus rien ne sera comme avant. Ba réfléchir. Balobi ete boni boni batata na biso oyo basengaka lipanda. Boni boni bango babundela kimboka. Batali bongo na 60e anniversaire. Batali ndenge ba koko na biso babundisa ki mindele. Balobi me bakoko babundisa mindele. Lelo moi groupe moko ya ba individu oyo balingi ba coloniser biso nyoso. Est-ce que tokoki kolanda ndakisa te ya bakoko na biso babundisa mondele o babundisa mindele ti esala ete tozwa bongo lipanda? Ndeko journaliste balobi tozo risquer demain ou après demain bana na biso o tokobota babenga biso babolole soki lelo to se prendre en charge te. Yango moni ba imboka malgré interdiction ya ministre ya intérieur oyo auti bongo na kati ya pep oyo azali bongo ancien combattant ya IDPS toko comprendre te eloko nini ekosala ye. Baimboka yango moni bandeko ya IDPS basengi ete a démissionné puisque azali wana te pona kosunga biso bao to tondisami na souci ete mboka oyo ekende liboso. Ndeko journaliste je crois na kobwa kambela na baimboka nyoso bakolanda ngai to landa ndakisa ya batata na biso ya bakoko na biso oyo batika biso oyo basala ete tozwa bongo bosomi to landa ndakisa na bango to se prendre en charge yango musée alobaki prenez-vous en charge. Moto moko akozwa biso en charge azate so to loba non na groupe oyo ya FCC oyo balobi bango bako marcher po ete ba soutenir ba institution alors que ba imboka bako marcher pona ba loi na bango ba proposition ya loi na bango oyo ye pona ba pesa ministre na bango ya uti ko démissionner bifo ete yenda koma bongo na même mise sur la justice toko tambola aussi pona malonda toko tambola ka pe toko continuer ko tambola po ete ba égyptien toko mona oko ba ko wayaka na mituka to mona bango lisusu te. Merci beaucoup Maître Patrick Tinda, je crois que nous sommes en train de courir derrière les temps. Merci Nabaimbo Kanyo Sobakolanda Bisso. Vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous allez bien partager ma vidéo pour nous permettre à ce que message ekende ekotapenda na bisika nyon surtout au Baimbo Kabakota la Bisso. Maître Patrick Tinda, tout le plaisir était le nôtre de vous avoir sur ce plateau. Tokomina Souka, un dernier message na Baimbo Kanyo surtout basé au Dibaku ya Kolanda na Nouvelle Tendance Télévision. Ndeko journaliste na koyebisa bandeko na ngai ya diaspora ya Kinshasa ete mwana mboka Maître Patrick Tinda descendant ya Lumumba oya tondi sami na souci ya ekolo oya lingi te komona bandeko na ba nyokwama na kei mosika ti ya ko créer fondation pona ko sunga bandeko na ngai o ba konyokwama na bisika ya pasi na lobi ete ngai nazali na misolo te na à part casquette na ngai ya comme moi politique on nazali kaka na monoko pona loba pona alerter population
Mais comme on a sali droit, on a sali avocat, na Kelly fondation oyo eko sunga bandeko bokomo na bilili. Oyo bandeko bako zonga kabongo na sai na esengo. Ba famille bako sepela na maetoko sala. Bandeko na ngai bo sunga fondation ya mwana mboka Maître Patrick Tinda. Po ete to continuer ko sunga loboko moko esokola kelongi te, mosapi moko esokola kelongi te. Bo tianga maboko po ete na sunga na continuer ko sunga to kita même na ndolo, même na ba province ba ko benga biso, même misolo ezali te. Aussi sur le plan politique. Le temps est grave. Moment oyo ezali moment to koki kolala te. To identifier ennemi à peuple. Nani oyo azali à la base ya souffrance na biso. Bo sengeli boye ba ete peuple bakoki kozoba zobaye. Peuple bakoki konyokola ye une partie de temps. Peuple nyoso bakoki ko dribbler ye. Bakoki konyokola ye. Na eleko moko un peu molai mais bakonyokola ka peuple te ngonga nyoso nde yango na sengi na bai congolais to telema mboka oyo ezali mboka ya bakoko na biso mabele oyo tozali kaka na mabele oyo tozali na mabele mosusu te to telema elongo to bundela mabele ya bakoko na biso po ete lobi bana na biso baloba bazanga mabele te et puis bapesa biso foti te ete to bundela ki ekolo te to telema ki te po to bundisa baye bazali na souci ya mboka te na kopesa numéro ya téléphone bino baye nyonso bolingi bo soutenir fondation ya mwana mboka Maître Patrick Tinda mongali bonga mwana okata ongolo ogbushesha bolingi bo soutenir biso bolingi bo soutenir combat politique o tolingi to libérer mboka to ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi te pona poste puisque moi mokeo to zwaka ekoki na biso tolingi nde ete ba congolais ya solo bazali na souci ya ekolo ba diriger mboka et puis ba congolais ba bénéficier na richesse na bango olingi obenga biso na plus 243 82 26 88 050 plus 243 82 26 88 050 numéro na biso ya WhatsApp yango wana komela biso et puis olingo soutenir biso ko hésiter te je crois mwana mboka Alain Dele à côté la bino bilili bokomona maeto ko sala to ete pona koloba makambo oyo to ko maîtriser te mayo so to koloba tozali na maîtrise na yango et puis soki na nimaki na kota bon na politique ezali po ete tokoki ko soutenir mboka na mosika te il faut to kota total comment makambo ko tambola pe to prêter mais forte pour être mboka oyo ekende liboso. Je dis monsieur le journaliste. Merci beaucoup Maître Patrick Tinda. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jordan et Gédéon qui se sont démerdés afin que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions. Merci infiniment à vous qui avez prêté une attention si particulière à cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Infiniment merci à vous mesdames et messieurs. Continuez toujours à nous soutenir. Like nos vidéos, faites des commentaires, partagez et cela nous fera énormément plaisir. Notre invité c'est Maître Patrick Tinda qui est le président de la fondation Patrick Tinda également qui porte son nom. FONPAT en sigle. Je pense que vous allez le retrouver très très prochainement si Dieu le permet encore. Merci, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.